Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akolanda émission na nga na mkola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Nga mama Bijou d'Or lelo navandi na kaka na batongo vers 8h 9h boye. Ndeko moko ya mwasi awuti kobenga nga na mboka ya Congo. Aza na kini wana abengi nga lobi mama Bijou mwana na nga ya mwasi aza na fiancé na ye na poto. Aza na fiancé na ye na poto na mboka na bino ya Allemagne. Mama Bijou tala mobali wana ayaka na ye awa akanga o ba benga ke kokanga lupango ayebisa biso ayebisa mwana na ngai ke na mwasi na ye ba sala soki divorce batikalaka ata msusu na bolingo ya bana mais bazala na contact lisusu te azwa biloko na ye akoma kovanda esika mususu bakabwana bandako. Mama Bijou likambo nazoloba esali ata ba 4 ans 5 ans yango bazokende mobali ayaka ata mususu na année 2 fois 3 fois mais mwana na nga azelaka ye kaka. Et puis mobali yango ezalaka suspect asololaka na mwana na nga na batongo. Soki na tongo ti tokomi na ba 18h meki kobenga ye numéro ekoleka te. Ta msusu kobengi ye naza occupé kata na ko rappeler au lobby. Mama Bijou tokomi komona ngo suspect. Mais nande to sali ba recherche da biso mama Bijou to moni lokola yena mwasi na yanda kubazala aka tina lelo. Mama na ngai. Bande ko nga je pense vous comprendre lisolo na nga donc mama na lisolo. Wana to suki wana conseil nga na kopesa bande ko na biso ya basi na Congo. Soki mibali ya poto bakei mingi baloba kaka to kabwana mwasi na nga aza impoli basa poto babanga batute basa poto bazongisa rabo ndeko na nga. Tangu yo pe okoya awa na poto okoma pika mwasi poto. Mwasi poto atikala jamais kozala impoli, mwasi poto atikala jamais, mwasi poto nde mutu na ye efungwama boyo kanga bien. Basa poto tolinga ba manipulation ya pamba te. Donc mobali il faut ozala homme ya H penza ya munene. Bande kolanga wala kutuzana entre parenthèses conseil na pesa bande kolanga ya basi. Bino bozara na Congo soki mobali aye kolinga yo okolinga ye kaka po azala na poto. Surtout soki a promettre yo ki akomemaka yo na poto omoni lokola porte ya lola efungwami poto eza lola te bandeko. Et puis mibali yango bayaka kosa bino kaka mwasi nanga toboyana mama bala nanga tosali bo vérifier baboyana na basi na bango te. Baboyana na basi na bango te bayaka ndeko kosa bino. Wana na pesi bandeko nanga ya basi conseil. Etake ndeko nanga ya mwasi otaye kobenga nga bosi bozwi vérité. Mwasi mobali alingaka mwasi abenga ye ka na batongo sisi ba ewala kendeke musala na babutu abengaka ete olibala ndeni. Nzoka ba tokoma na biso na facilité na ba 2h 3h so la penza na mobali na appel vidéo amiko sala. Ayebisa ka mobali na nga poto ngana yo to na osolola ata musu ba 22h 23h na appel vidéo. Soki ko simba azana mwasi na ye bavanda na bango calme awa asakana kana mwana na bino et puis bolobi nini soki atindi biloko mwana mwasi na tekela ki biloko azongisela ki mbongo très bien. OK azui mwana musala na ye et pas na azui mwana musala et puis azui loko moko boye na kokolo ba gros moté azui loko moko so ki Congo asakana kana. Donc azo salisa ye musala ko tekisa ye biloko na ba carton biloko ba ezokita na kina azo mwana mwasi na zoteka awa peta mususu akosa mwasi na ye ki cousine nga moko mutateka kango bofungola misu bandiko isolo je pense que écoutez à bino merci. Et puis les susu na bosani pona opesa bandeko nga ya poto bandeko nga ya mibali oba okene kosala ba vente bongo na Congo normalement obo ke kosakana na baza bandeko na bino basi obozo ke kosakana wana baza bandeko na bino ya basi yango wana pe bana basi yango pe na Congo bakomi pe mayele bakomi pe GT et yo tinda mwana mwasi ya bato asimbela okisi tanga asimbela okisi
okomi suna choite il faut obengisa ye parce que sakani na ye trop asimbeli okisi siko na poto ta mususu yo na mama bala na yo nanu bosolola kutu makambo divorce te ozala ba intérêt moko ke lelo soki yo na mobali na mwasi na yo ya poto bopanzani tamusu baobwakelo biloko libanda tamusu banda kofuta bana vi mobimba tamusu bosomba ndako bino mibale partager ya babien yo mutu koperdre peut-être ozana yo prête soki prête ya oboya na mwasi na yo ya poto oki okangi lopango kuna na Congo oya Congo aza zoba yango bozobela baliboma yango bazoboma bino na kine yango bazokanga bino na bakisi bozala suri bandeko na ngai ya mibali merci